Libala nyonso ba mbutu ezangaka te. Libala nyonso ba makambo ezangaka te, koswana ezangaka te. Libala nyonso ezala ya banani mbutu ezala kaka, koswana ezala kaka. Donc yango makambo ya libala. Yango baloba kaka kino libala ezalaka lola te et puis ezalaka nango pe enfer te. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo penza na ye lisusu na couple ilongo. Maya miso, cœur brisé. Qu'est-ce qui se passe? Bande konanga comme d'habitude, avant to kota, avant to banda moi, partage na biso ya lilo. Na olingana nous na sensibiliser batu o nyon sotu. Si c'est la toute première fois ya kukota na chaîne na biso, chaîne moka kitoko, chaîne ya batoli pas possible. Et pourquoi pas chaîne Abana Nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, tokos makasi. Bande konanga comme d'habitude, na loba nanga chaque jour, ezalaka bien ce que zolandaka Étoile Lune Inès TV. Zwa penza kiti na yo vanda. Naboya kananga keno yango sala kike na kweyaki yango na yo kaki message bien te. Zwa kiti na yo vanda. Tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa pe sucre na yo pembeni. Kote motsusu tia mwa biloko na yo ya kolia. Ezalaka bien ozolanda biso, ozolia mwa quelque chose. Moi eloko moko ya bien na système moko ya bien. Melaka matisa pe volume na yo wana ozolandaka biso na ndenge moko ya kitoko mingi makasi bandeko nanga ekosalaka kitoko biso tolinga bongo. Donc soki ozolandaka biso volume ezala toujours et encore likolo pour que oyoba oyoka plutôt nini mama ba news amemeli biso lelo. Boyebi bien Étoile Lune Inès TV azane mama ba news. Donc akenda penza ko lukela bino ba news place nyonso ba news evanda. Ezala te ke non ba news o batiaki yango na se ya mai se penza ya mai. Mama ba news akenda ka penza ko luka ba news wana pona koya ko pesa bino pona koya ko sala partage na bino na ndenge moko ya kitoko ndenge moko ya bien penza makasi. Bande konanga na lingi na sensibiliser pe batu mosusu Soki ozokota na chaîne na biso avant o sala commentaire nyonso. Toyebi ke mutu nyonso tu azalaka na posa ko sala commentaire. Mais commentaire ebongaka yoka nanu message nyonso mobimba après koyoka nde sala commentaire ekosunga. Ebele ya batu balandaka na bango émission te omona kaka komi na ba commentaire moko ya mafinga esungaka batu te et détruiraka d'ailleurs tant de personnes parce que soki otali ba vidéo visibilité eza ba view eza ebele. Il y a de ces personnes bakota na bango kana ba commentaire bazotanga. Siko soki okoya na ba commentaire na yo ya mafinga oyebi déjà ke soki peut-être mutu atombaki na commentaire na yo oyebi ke o détruire mutu kaka ndenge ezalaka. Bande konanga information na biso en vrac kandenge ezalaka. Ebele ya batu toyokaki ke Priska Kanushipi abotaki. Priska Kanushipi abotaki ebela batu abotaki par césarienne sikoyo pona musala akozongelango ndenge nini. Bande konanga kandenge boyebi na système moko ya bien. Priska Kanushipi na minito plutôt tozoloba asi azongeli musala na ye. Donc musala na ye asi azongeli na ndengi ya bien bande konanga azojuaka déjà na ba chaîne mosusu o bazobengaka ye pour que akende na ye ko jouer. Donc makam nyonso eza bien, santé ya Priska Kanushipi eza bien, bébé na ye pe
aza bien na ndenge moko ya bien et encore ya bien mingi makasi. Bandeko na nga lelo toye pa na bino na ye moko tonton Décor. Mutu na biso ya mangala pas possible. Ya azalaka na ye mutu ya mangala ya lela mangala moko na niveau moko pas possible. Alingaka mangala mingi me na vie réelle azalaka na ye mutu ya mangala te. Mangala na ye wana ezalaka sur scène. Soki azo jouer ba rôle na ye azalaka mutu moko neti mutu ezo sala bien te. Mutu moko respect ezalaka nango te. Mutu moko donc si s'agit ya mangala aokatela yo mangala na ndenge penza ya bien. Wana penza nde ezalaka tonton Décor na biso. Sikoyo toutaki komona tonton Décor abalaki Madame Divine. Libala na bango ezalaki kitoko ekendaki bien penza makasi. En tout cas, tellement tant de personnes balingaka Décor ilunga ebele ya bato basepelaki na libala na ye. Tomona ta na ba stati ya ba Facebook, tomona na ba stati ya ba WhatsApp, tant de personnes bapiblia tonton Décor. Moi si na ye na jour à mariage, elle était toujours souriante et joyeuse. Comme d'habitude, tomonaka basi mosusu jour à mariage na yebi te ezalaka panique to ezalaka nini. Omona basi mosusu bilongi ezaka ya kokanga, mwasi azoseka te donc osekezaka kobimisa mwa lino kaka. Mais c'était pas le cas avec la femme ya Décor Ilongo. Elle était toujours souriante, très joyeuse. Donc ma camion surtout ekendaki nango kitoko et encore kitoko mingi makasi. Après libala na bango, du coup toyaki komona koyoka d'ailleurs ba message ya ex-copine ya tonton Décor abandaki ko réclamer tonton Décor azwaka soin ya mwana na ye. Ebele ya bato tosalela yango ba émission topesaki pe mwasi yango ba conseil kandenge ezalaka parce que tout ce temps la femme en question était calme. Et du coup tongo yo komona ka mariage et Décor, c'est ainsi que ayaki kobimisa ba audio na ye. Comme d'habitude, je l'ai toujours dit, na communauté na biso ebele ya bato balingaka ba bebisa réputation ya bato mosusu. Ebele ya bato balingaka ba minimiser to ba nuire bato mosusu bazalaka bongo. Alors après ba conseil to pesa ki mwasi yango quand même moi silence na côté wana eza. Mais soki otali mwana bébé wana ya mwasi otali na tonton Décor, en tout cas ressemblance ya makasi. Bakokana na niveau moko pas possible. Bakokana donc toyebite na minute oyo soki tonton Décor asi azwa déjà ba responsabilité na ye en tant que père to eza ndenge nini toyeba na biso suite te. Bandeko nanga makambo oyo na mimelaki bino lelo eza makambo ya mwana wana te to ya ndenge nini te. Makambo oyo na mimela bino eza que mituna ekomi ebele, mituna batu bakomi kotuna. Mituna eza mibale nanu oyo toko débattre lelo. Ya liboso eza que kandenge toyebi tonton Décor a voyagé akendaki Turquie. Alors batu balobi pourquoi ça fait-il que kobalana tonton Décor auti kobala mwasi na ye mais ye moko a voyagé Turquie. Babebanaki na mwasi na ye yango atikaki mwasi akeye moko. Parce que tant de personnes toyebi ke mwasi na mobali soki babalani mingi soki ba mbongo eza omona ba couple mosusu ba préféraka na bango ba voyager bakende na bango moi quelque part bakie soki France pour 2 semaines, 3 semaines, 1 mois et puis bazongi. Mais ya tonton Décor baye komona ka tonton Décor a voyager ye moko sans mwasi na ye yango bato bazotuna babebani baswanaki yango atikaki mwasi akendaki kozwa mupepe to ndenge nini. Deuxième question bato bazotuna siko voyage wana tout ce temps Décor Ilonga a voyagé te. A voyagé te avant abala azalaki na ye après kako bala bato bakomi kotuna eza mbongo o ya chèque bapesaki ye epa ya papa Elombe Sukali na Belvi Kandi to ndenge nini. Bandeko nanga na préciser bien mbongo ya papa Elombe donc ya groupe Simba ezalaki $3000
Et il y a Belleville Kandi Poutoun de l'écriture, c'était 1500 $. Donc en total, et salaki 4500 $. Wana nde ba mongo to monaki. Mais bino moko boyebi kana mariage, ezana batu mosusu a préféré a somba cadeau, ba mosusu a préféré atia enveloppe to yebite na ba enveloppe batu batiaki combien. Alors batu bakomi kotuna eza mbongo wana nde et permettra décor a voyager à kende Turquie to eza mbongo ya poche na ye o ya salela. Bande konanga o eza communauté na biso. Donc bino moko déjà boyebi ndenge to tambolaka. Communauté na biso eza communauté moko elingaka eyeba nyonso. Elingaka eyeba nyonso yango bomonaka banyus biso pe tokenda koluka. Soki mitune komi ebele en tout cas biso pe tokende koluka na ndenge moko ya bien. Bande konanga pour la question ya liboso na kolinga biso nyonso to ya penza to sala ba commentaire na biso. Na boy nanga ko sala analyse nga moko e ko zala bien bino bo sali nga pe na sali na kwen nanga na système moko ya bien. Pour la question ya liboso batuni ke pourquoi décor ilongo a voyager ye moko atiki mwasi na ye baswana kito ndenge nini. Bande konanga selon ngai point de vue nanga na koki koloba libala comme je l'ai dit au début à émission nabiso ezalaka lola te ezalaka peli felote. Et une autre chose libala ezalaka nango prison te. Ezalaka prison te mutu aza libre quand même. Mutu aza libre et pe ya kosala mwa makambo na ye ka ndenge ezalaka. Mosusu mission de service esalaka ke non peut-être boye ko tika mwasi na yo to mobali na yo. Mobali peut-être a voyagé pendant 2 mois. Mwasi peut-être a voyagé pendant 1 mois pour la mission de service. Mosusu ezalaka bongo. Ezate que non parce que bobalani place nyonso mobali il faut akende mwasi pe faut kazala. Mobali il faut akende pas il faut ka mwasi azala. Mwasi soki il faut akende il faut ka mobali azala. Ata kutu kotala ba camarades il faut ka mobali pe accompagner ka mwasi te. Wana ekomi makambo mususu. Mobali azana ba camarades na ye, mobali azana famille na ye, ezana ba bilo mosusu oyo il faut mwasi na mobali bino nyonso mibale bokendaka. Mais ezana makambo mususu pe peut-être il faut ka mobali akende, il faut ka présence ya mobali, bazana présence ya mwasi te. Donc ezala bongo, ezate que non parce que tonton décor a voyagé, c'est que na libala na bango mbutu esi ekota te. Ezak problème ya mbutu te ekota te bandeko nanga ezaka que non mosusu otikeli pe mutu mosusu mwa espace otikeli mwasi na yo mwa espace ka ndenge ezalaka ekoti kozala pe bongo. Et puis deuxième question o batu bazotuna donc ezaka na mbongo wana yango esalaki ke décor a voyager bandeko nanga ndenge eza boye décor abanda ba makambo ya théâtre kala. À part ba théâtre, décor azalaka pe na musala mosusu asalaka, azalaka na ba business na ye mosusu asalaka. Oyo ekotiselaka ye ba mbongo. Et une autre chose, oto ignoraka. Ba star na biso bazalaka na ba sponsor na bango. Omona mutu mosusu kande bo omona décor bongo, azana batu na ye oyo batindelaka ye mbongo chaque fin du mois. Donc place bango baza soki na poto ba mosusu bazaka na Congo na biso wana. Ayebi ke na mbongo nanga ona zuaka, il faut na futaka, na tindelaka décor, faut na tiaka na compte à décor. Pourquoi? Parce que le loto mona na Congo na biso ba futaka ba comédien te. To mona kana ba Nigeria, to mona kana ba Cameroun, ba Gabon, ba pays ebele ba futaka ba acteur na ba actrice. Mais c'est pas le cas avec Congo na biso bafutaka bango te. Kutu ezalaki ka hôpital o mama Olive apesaki bango ya ofele soki mutu azobela ki na hôpital wana bapesaki bango ba bon. Et puis ba bon wana ba comédien nyonso tu bazwaki ba bon wana te. Ezalaki na ba comédien o bazwaki ba bon na ba comédien mosusu o bazwaki ba bon te. Donc ezalaka bongo. Alors, imaginez soki mutu déjà za na bon te et ki abeli. Aokende hôpital nde nini fois futa. Yango bomonaka lelo tozana ba congolais ebele bazwa penza ba comédien na biso en charge.
bakomi neti ba sponsor na bango, bakomi neti chaque fin du mois il faut batielaka bango mbongo, mwa bilamba basombeli bango bilamba ya sika na ba shop batindeli bango donc ka bongo. Alors koloba ke non eza mbongo o bapesaki décor yango e faire voyager ye, en tout cas bandeko na nga na ndimi na nga te, na ndimi na nga te. Eloko photo yeba d'ailleurs na ya ko informer bino eza que décor a voyager eza agence oyo décor asalelaka. Kande na yebisaki bino azaka pe na musala mosusu. Donc aza na agence moko de voyage oyo décor asalelaka. Sikoyo na agence wana nde ba offriraki ye voyage. Na tango akendaki ezalaki kokendo sala yango bomoni atiki ata mwasi na ye. Parce que eza musala il fallait kendo sala. Soki ezalaki peut-être cadeau oyo peut-être agence apesaki ye angaki akende na mwasi na ye. Mais ezalaki na mission ya musala kandenge ezalaka yango esalaki ke tonton décor ayaki ko voyager ake Turquie. Donc azo salela agence moko de voyage bandeko nanga soki oza na posa ya kosala ba voyage na yo oyo kozala nango bien, kozala nango très très bien. Lelo tomoni bato ebele bakomi koyiba batu, bato ebele bakomi kosala batu mwa mabe. Omona mutu a dépenser ba mbongo mais jour ko voyager mikanda moko ezata na tina te. Alors agence na ye wana nde eyaki kosala ke baye kotinda ye Turquie, ake na ye Turquie na ndenge moko ya bien. Akomi yango voyageaki plutôt bandeko nanga bo comprendre. Donc ya voyageaki akendaki na Turquie agence wana nde esungaki ye. Je sais que ebele ya batu totalelaka décor mbongo wana chèque bapesa ye bandeko nanga. Décor aza mutu ya liboso te oyo azwa chèque na mariage na ye. Ebele ya batu d'ailleurs bazwa chèque ya ba $10,000. Pourquoi tolobelaka bango te? Eza ka décor. Communauté na biso eza nini? Wana eza ka cadeau bapesaki ye. Onyoso to yaka ko rappeler décor ka mbongo wana te. Eza ka cadeau bapesi ye. Organisation kutu wa mariage na ye moko a organiza yango. Ye moko ba mbongo na ye. Il fallait afuta ba dot, il fallait afuta ba prédot. Wana nyonso basal koluwe kolamba babilamba na bango bakolata ye na mwasi na ye. Donc ezaki ba mbongo ebele ye moko abimisaki. Kuto asalaki dépense kolekata ba mbongo wana ba $4,000, $4,500. Sala e dépense ebele parce que tout le monde a qui mariage na ye, coutumier na ye, c'était waouh. Tokoti na religieux, n'en parlons même pas. C'était tellement beau, beau à voir, beau à regarder. Ezaki nango kitoko. Chiko batu bandeko nanga totika babiloko wana ke non, mbongo wana komi ka muke mbongo wana. Eza bien ata muke te bandeko nanga na système moko. Ya bien et encore, ya bien mingi makasi. Yango mwa toli ya muke ka ndenge to salaka na chaîne biso. Bandeko nanga tango nzambe apambolaka biso, to yebaka ndenge nini ya kojiraka ba bénédiction na biso. Tant de personnes lelo bazalaka soki azozwa mwa mbongo azokanisaka keno tina lobi na bandozwa kaka. Lobi eza ya nzambe, lobi pe eza ya batu mosusu. Soki lelo ozwaki ebele yebake lobi kuna to après lobi okoki kozwa ya muke. Alors oyo nzambe azopesa yo lelo fongola mayele yebaka ndenge nini okoki ko travailler na mbongo wana. Tala pe futur, tala pe lobi keno, soki lobi nazozwa mbongo a malonga te. L'essentiel na épargnaki, l'essentiel na fongola ki mwa business nanga ezobote langa mbongo, ezalaka bongo. Donc tozala mayele. Tant de personnes lelo omona azozwa ba mbongo na ye omonika muto komika likolo. Ba sorti ya pamba, ba voyage moko ya pamba. Akomika lelo akende koto mabe, azonga koto mabe, asala boy mabe, donc akomika likolo. Alors bandeko nanga ezalaka bien soki nzambe azopambola yo na mwa quelque chose, yembaka ndenge nini ya ko utiliser quelque chose na yo wana. Et surtout zala pe bénédiction pona baninga. Tant de personnes surtout na monde lelo bazalaka soki nzambe apesi bango, voire même famille na ye moko aoboya ko soutenir bango. Famille na ye penza azoboya ko soutenir bango. Bandeko nanga soki nzambe ya pesi partager pe na baninga.
Bible ezoloba la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Alors, ndenge ozopesa, ndenge nzambe pe akozongisela yo. Lelo tomona ta bato mosusu, ti na église na mabonzo azoloba ke non, pasteur nde mutu akolia mbongo na nga. Na kopesa te. Tokenda otia mabonza pona ba pasteur te, mais ezalaka signe ya reconnaissance ya o nzambe apesi biso toke kozongisa mwa muke. Surtout sur le 1/10, badim. Oke kozongisa oyo di 1/10 ya o nzambe apesa yo ezalaka bien efungulaka pe ba porte. Mais soki okozala égoïste ya oloba ke non nzambe apamboli yo, oboyi ko partager na baninga, ata epa ya nzambe oboyi kolia na nzambe, ndeko nanga ekozala bilela lela pas possible. Donc ezalaka mwa bongo. Yango toli kaka ya muke ka ndenge ezalaka toyaka kopesa. Bandeko nanga, pour conclure na émission na biso ya lelo, ebele ya batu babando tuna pourquoi décor elonga avayajaki ye moko atikaki mwasi na ye. Baswanaki, babebanaki, to ezalaki ndenge nini. Mutuna mibale, batu balobi, avayajaki na mbongo o bapesaki ye chèque ya papa elombe, apesaki ye $3000, na ya la patrona o ya pesaki ye $1500. Yango esalaki ke ayaki ko voyager to ndenge nini. Bandeko nanga wana ezalaki nde mituna. Comme d'habitude, nasi nasali analyse nanga selon ngai, selon point de vue nanga. Alors, je vous prierai aussi dans des commentaires de faire vos analyses. Nandenge moko ya bien. Faites vos analyses, la famille. Boya pona kofinga kabatute. Mais bosala ba analyse nabino avec sagesse, avec maturité, avec intelligence. Ekosungape, ebele et encore ebele ya batu. Les boutchous de moi, chers abonnés surtout ya Étoile Nines TV, tokomi na biso na moi suka penza ya partage na biso ya lelo. Comme d'habitude la famille, je vous aime, je vous admire trop et aussi je prie aussi pour vous et surtout que mon Dieu vous bénisse abondamment et encore abondamment. En tout cas bandeko tokomi na biso na suka wana na koki koyebisa bino. Bye bye la famille, bye bye, bye bye et à la prochaine. Ciao.